Merci beaucoup. Merci Naba Nyonso. Oyo batala biso, merci Naba na Poto, merci Naba na Londres, merci Naba na Paris, pourquoi pas Naba na Australie, pourquoi pas na Chine, pourquoi pas na Luanda, Afrique mobimba, Europe mobimba. Oyo bolela émission Oyo Dialogue des Stars, Oyo ezala présenté par votre humble serviteur Zini Kumbi, autrement dit l'international. Merci na Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit 100% Kano Kaka. On a 100% Kano Francine Ngembe. Big up à vous, Maman Mokonzi, naebite quoi. Merci à téléspectateurs, tout balingaka émission Dialogue Congo, Dialogue des Stars, Babi Lelo Tozana, Serge Moloso. Serge Moloso Tozana Kinshasa, Bana Poto, Toro Solana, Serge, parcours ya Serge. Parce que Lelo, ba musicien babima telme belé. Ba parcours ya ba musicien msuba ngaro bate. Les lotos solana Serge Moloso waza parmi ba artistes et musiciens nene ya mboka na biso Congo o bazo la fierté ya musique na biso libanda mboka to solana Serge. Serge, bonjour. Bonjour papa nanga boni. Bien, ça va? Ouais, tranquille hein. Naza nanga bien, ça va. Calmez-vous. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Dialogue Congo yango ye otalayo, Dialogue des Stars pona yo, Dialogue elobela koni. Ouais, déjà, na sepeli à trop, na ndembo etalanga vraiment, donc l'équipe dialogue na mukile zate, donc zambasa mukina liloba, bisope ba tout faute ba kosola na mukili po, maramno se kena bien, donc lelo vraiment na sepeli na initiative yo Francine Ngembe, donc moi ça valeur quoi, zui pour na lelo wa ça la site na biso à Dialogue Congo, donc ça linga ma plaisir. Nandingi pe boya minga lelo na moni mama journaliste ya bien ba bogar ba caméra ya kitoko donc ça un plaisir quoi. Merci beaucoup. Plaisir ça biso parce que honoré biso. Ouais. Et ça un plaisir donc là c'est puis ça peut être Francine Ngembe na moi le mora ya muke pour ça la moi bien quoi. Pour maza ya parler. Oza na démarche nzombo na kata poto poto koningana na yo ninya ningisi yo na umelite Francine nga na umelite Francine Ngembe donc yaza ya parler et ça un plaisir pour na saleta moi le moi quoi plaisir quoi. Merci beaucoup Serge ba tout ba otala biso pour ba comprendre Serge Moloso, Serge Azanani, tu es big aux artistes et musiciens. Moi parcours d'ailleurs pour ba comprendre les choses. Ouais, merci beaucoup la question. Bon, parcours n'angeza un peu moins moulaï. Si on a venu nous expliquer moi tokola la titongo mais bon bref Serge Moloso, artiste et musicien. Na banana ba orchestre belé ga ndenge zalaka, liboso na zaina fondateur groupe nanga moko ABG esthétique na Kitambo. Tobitana ba massa mo belé otanga be ba kombo esa biso bien. Chetilo quoi, Chachoka Shogi, bazé belé misuna bossa ba kombo après wana na créé orchestre moko Ferrovia la musique na Mbinza Delvo. Et puis na ba massa belé et sili na ki flash musique yango comme le académie ata. Donc académie quartier la oh ils ont ndeni obi lobano moi bien parce que vous avez dialogue Congo na mono bimisé lo mo bolobi flash musique yango comme académie na ndeni flash musique les orchestre moko ya bana Montikile puis c'est ngana un peu moi na Montikile lemba malgré tout na vanda trop na lemba na koli na lemba mais nazama vraiment na Montikile dans na Delvo flash musique les orchestre na biso ya bana ozone ya Mbiza donc zaye ba modogo abarambwa batumo belé kaka l'air yé kabolande batumo ba longwe ba côte na ba orchestre mususu ba biso tout ça parcours là na longwe flash na kina pas dit Kerod après pas dit Kerod na longwe na ke Richmond pas Rombo Tunani na longwe wana na ke na orchestre nini Interpol l'air vient na boziana que je salue pas. Kolongwa wana ça dire quoi parce qu'on a kokaté ou comment? Non kolongwa il faut que luka place au monique aux ala na position bien hein donc musique eza de passion nanga eza don nzamba pesanga apesanga don ya koyemba ya kokoma banzembo ba texte banzembo belé opesaka bato pe bayembaka donc pour na évoluer bien sengi aux à la place mon peu au monique marambozo qui est bien donc sur place marambozo qui est bien te faut longa ou luka place mususu et on moni tout tambo trop na Interpol et pas venanga ko feli babale ba kabona grand-père Benz Boziana na longo na quel sous tout parmi ba premier chanteur ou ba recruter c'est pas Eldorado pour na wenge tona pas Adolphe tata Mobichi
Donc, on attend vraiment, il y a trop. Si, ok, l'avenir esthétique, et ça, qui doit être concert, contrat, ok, poto, les lopé, et comment on m'a sous Serge Moloso, quoi. Serge Moloso, parcours mon costaud, parcours mon néné. Différents signes aux sala. Serge Moloso, il y a Academia, il y a Flash, il y a Dakumuda, Nengo Kitty. Na Serge Moloso, il y a Lelo. Na habité. Bato azota la biso na poto différence au sala nini Serge Amati lisusu to Serge Akiti. Ouais, normalement au moment il est dans un groupe aux obeta aux ça un groupe il y a bateau donc on a des travailleurs donc aux kende aux travailler ba chef Bazali ba responsable orchestre Bazali mais les loges je me sens à l'aise puis c'est na groupe na ngamoro Serge Moloso na un orchestre na au grand complet ba musicien ba danseuse ba on Bazali donc moi évolution ça par rapport fona le barage non moi évolution faut ça par rapport ande na ba groupe bato puis c'est le na moi à dire na groupe nanga. Mais ce aux obéis ensemble dans le groupe à bateau nam sous le camsus au romona ezaya mabeso lobi o lobango et puis ça bien te aux mais na groupe nanga naza na droit ya loba place mabezali na yebi ke mabeza photo bongisa mais na ba groupe musu ba leader musu balingaka to corriger même ce mabezali donc yo talara ça ta yebi go yemba te ya robo c'est ça donc robo ya na ye pour yebi ke les orchestres na ye quoi aux pas mais bon nga siko na tranquille na groupe nanga naza ko évoluer calmement tout ça va disque la preuve année kalaté disque peut-être semaine prochaine déjà album mo est sur le marché titre nanga mot de passe on a travaillé na artiste nanga ya orchestre nanga on azara na pourquoi mot de passe mot de passe ils en ont quand même bébélé donc kangi nini po ngo fongola pe nini ba kangi na bango logo te tungi peto fongola logo te za titre inspiration ka ya ki to tia na mot de passe donc ne ka izala ke non ata mutu nyonso o ya itizara na msusu ba ordinateur azana ba WhatsApp azana ba Facebook azana ba Viber ba biloko nyonso même ba portable comme lelo o kotika portable no mutu po fongola ngo izala passe donc pour portable ezala ouvert faut ka yo moko beta mot de passe na pour portable ça là mot de passe en ya rumba mot de passe en ya générique mot de passe en ya chanson o lingo fongo la place mo boye o bat bazo ko fongo la tête onde bon mot de passe normalement titre faire ça générique mais na c'est basé ming na générique te ponga na mkolo rumba donc na beta rumba kitoko na pesika titre mot de passe pour la générique mais derrière générique il y a un mot de passe ils en avancé on sous ça qui va te découvrir nga mais na habité que naza trop générique hein naza trop générique pour na signaler que oizo bimeza 6e album na nga vie 6e album mais Serge Moloso moni que 6e album moi soto bito to bando tuna bat na Kinshasa 6e album moi to album mon bat ba bien na Kinshasa parce que basé trop na Paris na habité beat non pena na Kinshasa ko sala nini o to signaler biso que album ezali bientôt là ezo bima ba beat na yo na kin. Ouais donc na signalé que tile on a comme na 6e album ba banze un peu mususu ezwaki tant ko banate ezaki suite nanga te ezaki faute nanga te ezaki suite à ba producteur moi le na communauté na biso toujours ça ba producteur Lilo est comique artiste cette fois ça il faut persoyer moroti na suka produit na ya après si muto ba ça ne coproduction hein donc album on na sala ils ont album on na sana Rigo Makengo za producteur à Makasi quand même na Congo ba tout ba Rigo Makengo titre na il faut pas plaire après wana mais au sala le monde a un album assurance na ça on a Diego musique l'air mazaki na moto malgré tout le moto za na on sousté monsieur Soukara na Paris monsieur Soukara na Paris mais awape ba disque pe beta ils appellent ba nzeo musu pe awape beta neti titre nzeo moko mongonzo basala on même ba théâtre ya ba nzeo moko mongonzo na yebi mongonzo ngam na yemba ngo na yemba ba nzeo musu ko ba mai na yemba ba nzeo musu ko ba bulangeti donc ba nzeo mebele na yemba mais promotion isalamaka net na ba télé ba clip ezo lega nango menga moko en personne na zakité mais ce que je me suis dit que non cette fois-ci fonga mona za sur place sur le terrain local surtout que album na salle pena orchestre nanga photos ala tout ça ba concert ndenka izalaka tout ça vrai album promotion meza ya makasi tout à la rap ndenge mukilango ezo kenela quoi. Merci beaucoup bato balobara que pour toi cimetière ba musicien ko loba na mamoni en tout cas wana nga funa za contre bango pour toi na cimetière ba musicien te la preuve nga comme na 6e album on a ça na poto sur za cimetière ba musicien na comme na 6e album te ezaka que foyer ba ko respecter musala na o valoriser ngo donc au mona ke makambo no c'est ça nango te il y a des ba musiciens au biso to kuta na poto ti lelo bana to kina ba poto ba kina pe avant na biso
na ba poto wana maintenant souti lelo pe atika ça ta single a des chansons tata chanson moko peut-être pe musique yango ezali na passion na été ezali passion l'air ezali na kini l'air comme na poto a changer ne boula moni que na sou musique ya akomno sa kayu comme no beta kayu normal hein bon kayu pesa mabete hein donc ezaka que non peut-être mutu muso a cause ezalo wa yo journaliste maintenant sou pe lelo posa na kini oko kenam suna mboka moko boye ko kuta ba réalité muso eza na mboka ano moni ki journalisme so le bo continuer ngo esimbate fo luka musala mususu ozo comprendre mais bato ba ebaki ke ozali journaliste les ande ngwana ba mususu ba gena poto le to mona geno ba geno poto za cimetière ba musicien peut-être musique ezali nango dona ba ngote ba no sala nga na esprit gara geno nga na za musicien mais vrai musicien ba ebaki na ba œuvre na ye. Donc la preuve anenga banana na poto na sala na ebiki na za musicien na gena pe poto etant que musicien faut quand même na évoluer pe ba comprendre que non Serge vraiment azaki musicien et on moins tilé na comme na 6e album ya vie. Merci beaucoup, merci Serge Tikato pesa mbote na batu tout au balingara émission Dialogue des Stars tikana pesa merci na Gile Soumaïdi Kolo idéologie mutalokaka na butu pona marambo Dialogue Congo et pourquoi pas na Chico Dewolo prêtre responsable et pourquoi pas na Agnès Wamba au Pazota la Bijou Beleza garçon suisse Fuji Beleza au Pazota la Biso na Paris Serge Moloso bientôt zo bimsa album bandeko na ebele babetia wa Fabriga Zabwaki Yamado héritier Watana bazana studio Fali pour pas boaki libre parcours Ferrego là autoté la Biso Seben ozo bangate ke Serge ta album bani fulango to Serge ta album et yo kanate déjà nga musique na sala ngo pona batute sala on nous posa musa nanga et puis public yo bayoka musique a bien so bayoki ba sepela ozo comprendre mais déjà nga musique na sala ngo pona gagner salaire lokwa batunyo so ba kena ba kayo ba gagner salaire donc ça distraction te pona nga. Donc là déjà na sala musa na ngai na zardia circulaire bima batutu faut ba sepela nango ba oyoka ba sepela nango la preuve année là na sala album nanga na poto etambulaka na banda ko nyonso soko bengi na poto siko ba so tuna Serge Moloso ba yebisa yo donc nga na muto yo l'air na sala ba studio na poto na sala ba plein na muso oko kanisa pe que non vient nga de la jungle azana studio donc de la forêt azana studio mais là oya beaucoup no Serge Moloso et banze mulanga ekota kapo ekanga masolo lenga na sala ba bazela album et puis l'air bimaga était kamara la mapa parce que lo ni zo sala et lo ni zo sala kena kin pe banze moni kota na bandora ba tout vraiment ya on a auto tout à l'heure eza problème ba producteur zanga artiste était nga artiste musana ngeza ko composer banzembe ko yemba makamnanga no ce style qui promotion eza producteur mta salaka vous comprenez so production lelo producteur lelo azoko ça promotion te et que ngana moi que non bon na épauler moi muke na ko épauler pe à 100% te na ko épauler na niveau ngana osukela vous comprenez mais na ko sala te que na lo ba que non orchestre to nini album de na sale simbi te za faute na ngate lelo to na ba producteur te c'est déjà ils a déjà un manque à gagner pour na biso ba artiste na ba problème toujours courir na ngona na niveau poto kuna moyen ba concert beta par-ci par les athées pour na yo mtu zara na Paris vraiment ba combattant na yo mtu zara na Paris mutu na bango bozala ba rotiko beta concert te vraiment non mutu azala te batu nyonso bazala batanzambe ozo comprendre donc eza mitindo ekoyaki pona biso nyonso sans exception quoi ozo comprendre donc oko kende to sala makambo par force solo bagé nonga na otia libaya pona beta pour beta no kati donc ezaka makambo dialogue moi quand ndeng site na biso te dialogue Congo dialogue donc ezali kamba dialogue ba combattant ba musicien na ba responsable na biso o ba kambara mboka ba solo là de façon que culture na biso ezonga ndenge ezalaki liboso po ndé toza bo culture na biso ezali mais okita musique na biso beta maraté même na ba boîte de nuit à poto musique na biso beta raté. Même dans ma boîte de nuit musique na biso beta sustain na ba poto loba ke beta na kini so tuni munoza na poto kota na ba boîte loba ba boîte na so ba congolais mais ba boîte yo neti ba mindele neti yo ba camerounais ba ivoirien ndenge zaki liboso mo kota na ba boîte na bango oyo ka musique na biso so beta sustain et au beta te po beta kana ngote donc et au beta ka mukolo toko solo la to tia makamno na mesa ke to bongisi ke non musique ezonga wana nde makamwa peut-être ko zonga sikoyo solo bake na ngina rectifier moi eloko moi muke uto lo bake non soki nazo banga te ba mise belebele otangi bazo beta bazo misa album na wanga pe na banga non nga kutu na osepela l'air nazo nga fabricas
lelo ya mado izo kangima solo partout nazo kende même na potonde na uti na tiki ya mado izo beta Héritier Wata c'est un bon chanteur lelo sora sa eloko na et au Simba donc biso toujours salaraka public au balandaka musique a bien baza wana pour soutenir tout le monde puisque na tango kalandeza qui public ezaka stationner place Moronam obige Serge nengo loba boye non senti que wa garçon mo boye au solara bien nengo lobi boye pour na bandeko ba artiste wa nous féliciter bango obige ya trop te na ba artiste na biso Congo mingi ba boya ara baninga non mais ato boy na yo mais ceux déjà yoko boya no mutu mais ceux déjà batu mutu yo zo boya batu ba olinga na bango yo zo mati mutu tika no kana soni nga kuna osepela le na zo kakeno intel abeta ke simba ke intel abeta ke siminga pe pesa nga courage na beta pe pour ceux na beti bien batu ba yo nga pe ba osepela na ngai ozo comprendre ke na zala wana jaloux na bano tonga ka batu na lo ba n'importe quoi polémique wana za soutenir musique akala ezali ke non na so public mo ezaka stationner na maison yango moni lelo même Sokodé zo simba te pourquoi bazo yo kana nate oga oyo azwa ki mbongwa Sokodé zo simba te parce que ba musicien bazana unité bango moko na ebité so na poto bozaka ini bosola bien parce que awa na attendez to sola bato dialogue Congo ba yebi na ko bando tangelo bato ba solo la raté mais ça non importante ozomona ba bloka bon emté na Paris est-ce que bino bosola normal na bandeko mususu mais déjà na website yo ngade na mutabatu Serge Moloso talaka ba bien nga papa gentil donc c'est pas que nga mona mi pesa komba papa gentil ba tala comportement na ngade na vivaka na ignora mutute na linga rova na batu et puis musala ya mutu so que ça bien na kumisa ngo toujours na boakela ngo toujours ba flair po ya ngape mukole robima so que ba yo que ça bien bah tu peux ata sur 100% ata 20% bah bois quelqu'un va faire ils a déjà bien pour nanga mais pour na Sokoda n'onzo bah déjà Sokoda bon na habité son lo ba limbi sanga mais pour nanga na monaka ata to ça na son nyonso Sokoda on est tikala jamais go marché pour que bah to minga na mona ba revendiquer ba droit na mona Sokoda pe so tali parcours na ena susu azapata na nzeo moko op kangate nit na kina o beta ka mo na Sokoda na ba discussion azo sala ba discussion azo beta batu azo ba n'importe quoi azo savoir émission mais ce que so tout ni mais yo zo sala po ministère ba futa na ba evre na mo ngale na va na poto je suis affilié na SACEM na affilié na Spedidam donc on a des sociétés ba français oyo ezaki non na sa filia ne lelo ba ke non ba droit d'auteur ba droit d'auteur ba futa ngo ezaba producteur par rapport à disque oui, artiste Asali avant que disque Ebima producteur azana droit ya ofuta futa na no autorisation bon ya SACEM pour pas payer autorisation après c'est ba céder na usine mais l'artiste o azane affilié na SACEM te autorisation ezana gratuit Vous comprenez? Donc, producteur sera sengi autorisation, bah, on peut s'engager en gratuit. Mais n'est-ce pas dans filé na SACEM. Ata producteur a sali qui mutu makasabi que non, bon ya SACEM ya Serge Moloso na futate. Ils n'y sont ya okende, bah ozong c'est kana SACEM puisque là avant ils n'y pressé CD bah beta comme on a artiste, là bah beta obima. Bah mon ça n'est bah artiste belé à RDC na SACEM pe bazali. Bon bah artiste belé bah zana mo misupi ba koti sika o na koye baté mais ngana za. O yeba avant ba rosa ba combien déjà o moi belé neti na ebi venanga ba ilo kanto Ridi Amisa za na SACEM ba venanga Koffi Olomide za na SACEM ba ve Lutumba ba za na SACEM Papa Wemba za na SACEM na ba jeune na ebité peut-être ba koti sika mais bon na ebi vraiment te po na ebité c'est que belé o bazara na kini ba ke pa beti na poto boye abimisa album SACEM ebi na mango yete mais aïga na kini awa na SACEM botika bloko wana c'est pas bon hein déjà artiste ebso za na SACEM faut y aller avec sa carte na SACEM. Avec sa carte na SACEM pour te confirmer que na SACEM. Pour ba misusu attendez ba lobago non artiste on a eu disque d'or. Oui bi mutape ça disque d'or eza SACEM. Eza SACEM mutape ça disque d'or. Disque d'or eza par rapport à nombre des exemplaires vendus au yo artiste au teki. Mais de loyo pour mutazo azwa disque d'or na poto faut teka au moins 100 000 exemplaires. Yo sanga artiste ni congolais a teka 100 000 exemplaires pour azwa disque d'or. Azate tout le bagage disque d'or tout ba do na biso ya lokuta. Ngana we biso pour na membre SACEM. Oya Monique azana disque d'or ya solo. Aya na ona télé tout oya mbaya sa droit de réponse. Alex disque d'or oya solo ya zana o SACEM apesa e. Parce que tito solo bato Congo dialogue bato dialogue des stars nyonso bazota la biso topesa mbote na ba nyonso balingara émission oyo merci na loka matériel des loka matériel à la ra moko des loka matériel
organisateur des événements, et pourquoi pas na Betty Bwana na kati Australie, Keke Bwana na lelo mabe lelo olobi mambo disque d'or na kotanga bato bazo ba disque d'or na mboko ye pena boy disque d'or. OK, ça non ya lokuta. Parce qu'on a web sur le moko moni internet et comment on peut na motunyo so. Beta Sassem na internet, beta ka Sassem site kota na site Sassem. Ce que banda o beta ba artiste congolais o bazwa disque d'or na Sassem. Pourquoi eza ngana naza na tipo na tanga komba mutu. Beta ka site Sassem. Banda ce que beta ba artiste o bazwa disque d'or na Congo awa. Ba o mona ki artiste mo azana été. O comprendre le naso. Artiste mo azate. Pour nga naza filé na Sassem na yebi na kina ba membre naza membre ya Sassem na kina ba réunion ya Sassem. Vous comprenez? Donc na ba réunion ya Sassem na yebi ki artiste congolais na bia. Au moins mundele so le loisir disque d'or. C'est pour ça que biso nyo sonde to vandia. Tous les musiciens, kol orchestre Zali qui non besoin disque d'or. Donc chaque musicien, chaque membre a participé qui l'album moi du disque d'or, faut y pas un exemplaire de disque d'or na ndako. Malgré tout prix wana mutazonga eza kolo album ozongo do kolo orchestre, mais chaque musicien a un droit il y a disque d'or moko exemplaire. Bako tuno un jour ba musicien ba na ngwa Serge bako tuno un jour bino besoin disque d'or, mais disque d'or on besoin et là on est prouvé que besoin disque d'or au côté na parler obimi c'est que non tala nga exemplaire na nga disque d'or to zwa kana orchestre na biso yango yo ozongo va. Mais ce que bato yo o baloba ke bazo ba disque d'or a na kini o yo yebi mais quand on benga ba musicien na bango ta na coulisses ça ba mission interviewé bango tout na bango oh mais ce que bezo disque d'or ce que disque d'or on ka présent na mnom tazwa ngo yo ce que wa exemple na disque d'or o ka réponse à peso donc c'est que bato tout bazo ba disque d'or na mboko Congo bako sarabiso mais na kota na site ya Sassem na confirmer bino ba na Congo dialogue ngalo ba marambo oh non mon appel oh non yoka Serge n'engana bakse suska par rapport à Marama Sassem. Vous comprenez? Ce que lelo yo supposons que producteur c'est la artiste un album na usine batine na Sassem pour artiste na filé na Sassem. Là ozonga ce qu'on est pour ça 1000 exemplaires na usine 1000 exemplaires ba ko sengo na msuna Sassem 900 €. Tout ça à 600 donc tout ça à 700 €. Rien que pour 1000 exemplaires. Bon, si pour Moutaz va disque d'or, le lofatek à 100 000 exemplaires. Ce que sur Betineti, 700 € fois 100 000. Producteur a foutu à combien à Sassem? Pour artiste na disque d'or. Ce que producteur ango aza, faza producteur moi na mbongo be déjà na Congo ba producteur bazara na bango te. Ce que producteur déjà pour neti ngane na zabo. Pour producteur nem soit produire ngaya biselanga ta 5 000 exemplaires à Pamba. Nam soit zo compter de ko futa nam soit ba 3 000 € na Sassem pour yango ndeza ba mbongo nanga ba droit ba droit ya auteur nanga. Ce que Sassem a olongola 20% na mbongo wana 80% yango otsa na compte nangai Serge Moloso. Vous comprenez? Mais ce que y a un producteur ni congolais ou est capable ya foutre la mutumbo on a ça s'impose à disque d'or pour déjà balinga na ngo produire artiste ou baza filer na oui que maloso mambozo lobo yo eza très capital ozo fongola pena même na ngai ozo fongola même na ba téléspectateurs o bazo tala biso Serge Moloso bi que mambozo loba ba disque d'or mingi ba artiste na biso congolais bazwa ezaka j'ai entre producteurs et entre artistes et maison de production ou ba produire artistes pour ba valoriser artistes artistes na besoin avec disque d'or mais ce que so kenet na ba fina pour disque d'or ngo ba production fait quand même na ba fina so ko lelo kena net na poto côté na ba fina va place ba mindele ba kota pas question ba CD au kena msusu mo ata disque mo congolais zate na kati kuna ça dire à quoi disque congolais zate peut-être pour ce que producteur wana lokola zane reconnu officiellement te moi ndenge tozolo ba que non ba artiste ming baza affilié na ba Sassem te na ndenga poto kasi ba producteur pe baza na bango affilié te producteur nini aza affilié na Sassem producteur nini aza affilié na Sassem ba producteur ming ba koma ba producteur ya ghetto net producteur nini o aza affilié na Sassem mais ngana zo sayo ba producteur ming yo monaka ba mbenga ba producteur so occupé na Sassem David Monso aza Sassem David Monso c'est un grand producteur de Sassem. David Monso aza producteur congolais, aza ivoirien. Tangela parce que va producteur ba congolais. Bon nani Diego Music. Diego Music. Na évité peut-être soka combien filé siko na Sassem mais na évité comme sous soko jouer l'interview, il ça l'axo carte na ya Sassem et oh ils ont l'axo gaza producteur. Oh on pauvre.
Bon, pauvre, à cause de la paix filée dans sa SACEM, on a zo babongo te po yem to azo sa ma solo disque zo bima pour bazami balé Henri Wanyama avait production distribution zo ça mais pas en pauvre. Mais nga ezapé première fois na sola. Ba to no pesi ba na SACEM pour yo zo membre SACEM mais ça va au piambongo. Ça yo déjà pauvre aza avant en Allemagne. Nga avant na France. Vous comprenez? Donc nam sous aza affilié na Allemagne kuna place avant Dakar. Hein? Tout comme à cause affilié dans SACEM, il y a biso ya France, mais ngana yebité. Vous comprenez? Mais ba producteur, oh biso to yebaka wana. C'est auquel na SACEM ba yebna bango yete. Puis ils ont ba droit fufuta kuna, ils ont ba démarche pour ça là. Atanga pour les gens comme affilié dans SACEM na Spedidam, ils ont ba démarche na ça là, ils ont ba droit au na pesa ki. Peut-être ils ont ba artiste mususu azomona. Ndenga ko s'exprimer kuna te. Pour y avoir des démarches, ils ont artiste au sale. Ils ont des fois mutu soit ça là. Ils ont mutu au sale. Vous comprenez? Mais ce qu'on sort au yébine ni au golo batte na bureau na domo kendepe au sale la démarche on les atte. Donc c'est ça aussi donc ils appellent pareil na ba producteur. Producteur musu pas cause année producteur maza. Pour les ba producteur ba congolais comme non. Cassette moi théâtre bimi ba salle théâtre ba PCA bimi ça comme producteur. Concert moko bo intel abeta ki ah non soit tout le monde misa concert abimisango était comme intel production a présenté concert moko bo intel abeta ki quelque part à comme producteur ça c'est mayebi na ça c'est mayebi était parce que ça c'est bablo rabonga donc bablo rabonga sur beaucoup mo lobele bablo rabonga ko kanga pe ba producteur wana po ça c'est mazana na inspecteur na yazana batune nyonso donc ça c'est pas ko ya pe kangi au producteur pas sûr que non à partir d'aujourd'hui au produit peut mututé pose affilié. Vous comprenez là ça? Donc bah disque d'or mingi tout le monde a ezanango ya lokuta. Il y a biso karage. Est-ce que yo za carte ça SACEM? Ngana na carte ça SACEM, na carte Spedidam. Na go monango. Olingo monango. Na monango. Mambo yo tika to pesa merci na batu nyonso bazo tala biso balobi Pierrot Ngombo El Picasso merci na batu tout oyo Spedidam Matendele Mouloso Serge Mouloso ah là 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 wapi SACEM yango ya bakomi société ani SACEM société bakomi société ni SACEM en ouais, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Voilà, donc SACEM nanga yango yo, au Spedidam nanga yango. Aujourd'hui on pardon naza affilié na deux sociétés. Faut tout ça net moi flou pour ça kanani. Donc on a deux sociétés, il y a français. Aujourd'hui on comprend. Donc avec ba carte yo, moi producteur a piratenga exact. Pour ce producteur au piratenga na porter plainte au dédommagenga et belé. Producteur peut avoir produire ngai faut qu'il ne foute ba droit na ba société oyo pour ba pesa autorisation ba presser ba céder na usine soki opesi ba droit na des sociétés oté atoke na yo na usine opesi mbongo lobaki usine na weza ya mayuya mais ce pour ça yango na nenga ma soko osala na nenga mayuya faut sola na nga artiste ba ngake non na ba mbongo te talaka ya ofuta na ba SACEM na futa suna ba usine logeza cher sola na nga poser peut-être nga artiste na koyo kilo ma na ebinde to ko sala mais soko yo soko producteur soko le sala ngona ki yanke kaka okyoke bimsa ba biloko na nga sans autorisation na nga ofuti ba mbongo na ba société te so nga na kena zuka ka CD wana luika place ba oteka CD yo bimsaki na zuka exemplaire moko na kena na SACEM voilà tala mutuboy misi produit boy bota na soki apesa ki ba droit na leba otala so ba droit nezate même ozaka na maison ande nini ba oyana ba inspecteur na ba tie cadena na maison na yo ozo po naza affilié naza protégé po SACEM baliaka na sima na biso ba 20% wana bazwaka na sima na biso bango bakolinga jemba pirate c'est que so to lobito zo so do bito tanga ba mise ba na SACEM te na ba no tanga non na SACEM te oh là là la polémique hein pour ngana za te pour to bato ba confondara te polémique na vérité polémique et loro mususu vérité pe de loro mususu au monde ba journaliste mususu lelo ba koma ba fanatique ba musicien ngana rosa fanatique malo soleil mususu na coulisse mais na plateau boye so sengi to ba vérité album ezobima lelo monde a featuring ba tout featuring na habité na kat album na mo ba surprise ezali si ba surprise ezali ngo vraiment te comme tel bon na saliga featuring na vie na mona lingara trop grand-père Benz Boziana que je salue en passant à la vie nanga donc ba vie musu batika na lingara bango te non na lingara nanga bango
na lingaka nga ba vie na nga wana puisque naza mutabatu nyonso ozo comprendre mais lokola nanga grand-père Benz Boziana yango na salaki na yeto eminze on bato sa pena clip nango mais prochain album peut-être na osana mopao peut-être na kosana vie nanga de la jungle oui ranson tuna kosa pena JB Piana tuna kosa na vie nanga Félix Oazé kwa Google vie nanga na lingaki trop na kosa la pena Karma pas pourquoi pas ozo comprendre Dagumuda ni mo sa nezate po akomini frère Christian. Non, frère Christian ou pas, ezaka makambo. Musique yango to beta ezaka musique moko. Mais tozaka na eloko moko ezaka e différencier makambo ezaka koto tozimba ba gloire à batu, ba gloire à ba chéri, mutuma pesa ko mbongo mais na musique ya Nzambe chrétien to yimba ka Nzambe o asala mukili na se. Serge to na suka émission question so na tunyote oza moi mabe mingi. Différence ni osala ba texte ya ba redi ya miso to yoka ba libala na ba terce na bino ba geno lelo kominga ka chéri simbanga loketu chéri simbanga mupende ozo sala analyse ni bon moni eloko mona oloba redi ya miss déjà pour nga na mona kaza icône ya musique na biso pour banze monio so sala ti lelo beta ke kanga masolo ti lelo do apesa ba conseil ba tutu ba se retrouver lelo ozo comprendre donc bino molingo pe conseil ndenge mo pe nanga Serge Mloso pour na mususu aux 8 ans oyo kanga te so aux 8 ans oyo kanga comprendre qui est Serge Mloso na sa banze me belé ba teme belé na banze on peut to pesa batu ozo comprendre to pesa banze me belé o to kotanga ba kombote yawa mais o ba yebi ke to pesa banze me belé ozo comprendre ngai Serge Mloso na sepelaka mingi na sala ba teme na sala banze musulu ko ba mai na sala banze musulu ko ba mela melo eza place moko ba tiaka ba sans papier na parce que moi va sans papier qu'on a na France ba bien on mail la melo na explica makambo ele ka ba réalité le kana ba mail la melo na saba mongonzo so landi ba ten mongonzo na saba la loi du mariage donc mi be ko libala na saba nzembe be même pe les appareils pe na album ezo ma ba tem eza ya kitoko o eza ke so mutunyo sa moni o sepera nango mais le roi ten comme mukuse to beta masolo ngo na émission mususu to sala sima donc nazo remercier bato quand même nyonso ba soutenir ngai JP Loboko na salon la biso pour na loba ke na Paris salon zara moko biso nyonso to se retrouvera et pas JP Loboko na Marcade Poissonnier pe na occasion na tanga quand même kombo ya muto o sala pe que non papa Serge azala bien quoi boko la bana moi netiko na na musika te na na voyage yem tazo boko la bana ba devoir bana yem tazo salango kan ndenge zalaka mère de mère Cécile Fekele au test de l'air te talaka kozana moi au test de l'air ezaka bien je dis mais ezaka bien donc Cécile Fekele maman na bango tout quoi ba Eli ba Victor bango tout Cécile Fekele na CP to bo sanité vinanga Gabens tous les grands kelele Paul Louawa vraiment donc ami de tous les temps de tous les jours na bo sanité Kokomba la Japon Gabens tous les grands kelele Godé Kitumbu na salon JP Loboko Billy Deketi Jackie Maria Pierre Petit na Evie Dodo les sages vinanga Frank Foala les sages Edo Situ Soluka Nkoko Maf Mafua la paire double Adrien Makambo Monganzwa Bosco Mboko Somwana Mombele Gauthier Boulay Mokonza aéroport Angil ya Yuki Mbembi Guy Laredo père triple Guy Luntadi la NJ Mambo Massi à Pire Petit Nae Maître Poisson na Kini Maïs Ndam sans oublier Petit Nanga Roli Lombi Masamba donc bango tout idéologie toujours donc bango ba soutenir Rabiso sans que ça pourtant na remercier pe site na biso munene Congo Dialogue ya Francine Ngembe moi si kitoko ya bonga na kati ya basi quoi donc na sepel vraiment ya trop na sepel ya trop. Merci beaucoup, merci. Tika biso petopé ça merci na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit 100% canon kaka phrase correcte et pourquoi pas na Des Loka matériel organisateur de fêtes et pourquoi pas na Agnès Wamba chocolat na forme moto na forme chocolat taille acoustique taille spandex et longimino jaune té Agnès Wamba merci beaucoup et pourquoi pas na Betty Bwana Océan Maya Munene Mela Bango et pourquoi pas na Guilin Soumaïdi Colo idéologie plus important que l'uranium Guilin Soumaïdi merci beaucoup na Zulu Kabwiku Union Européenne yala la en avion à la moura en avion
Zulu Kabiku. Merci na batutu o botala gibiso to yambaki pour vous Serge Moloso Oazali grand musicien ya mboka na biso Congo. Merci Serge na patience na yo pe na simplicité na yo o pesa gibiso temps to yamba. Merci beaucoup. Merci pour na binope mais na ngana na loba mo likamo ko album ezo ma mot de passe titre na mot de passe eza na 9 titres donc ezo na coffret CD DVD donc na CD 9 titres et puis na DVD 9 clips quoi donc ezo manango peut-être semaine prochaine. Pour numéro contact dans tout talon à Paris. Contact nangai ezali 089 82 72 970 donc 089 82 72 970. Merci beaucoup, merci. Te remercier d'abord mon toit qui derrière la caméra, Darby Matuka, mon réalisateur les plus expérimentés du Congo, Darby Matuka, big up à vous. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine.